ezoboma bato ndenge na ndenge tito za ezana makamsusu nzamba alakisaka omona soki nzamba permettre te ayebisi ke te mwana nanga okoloba te musupe omona ayebisi ke no foko le baboy bato ebele bazosala ba théâtre bazosala na ndenge moko ya mabe foko sala ba repentance ipa nzambe yango moni mingi bazokufa suka ezozala ka cancer na loya nana mona mutu moko te azosala théâtre pe na moni na paradis bazate po nini bazoluka bakisi or bakisi wana sikoyo ezomema bato deja na nzela moko ya mabe ya mtu moni meme ndeko nani auto kufa polulu auto kufa na kate ba makambo wana deja basali ezali ya moko ya makambo oyo ezomema bango na lifelo pe ezokotsa bango na kate ya souffrance ya lieu de tourment po nini parce que bato baluka kosala biloko moko kaka pona surtout passe ezambi na Congo mutu nyonso azoluka kosala eloko moko oyo kokosunga ye eloko moko oyo kosalisa ye ole asala ngo kaka boye ya pamba omona mutu habite na bakisana na ataka mwa kisi na bakisana na ata maison moko boye comme ça na zo succès mais succès ngo kozango ezaka pona 5 ans ozu succès msusu ezaka pona 4 ans 10 ans okufi alors que bible lobi ke tina nini mutu a gagner biloko nyonso ya mokili oyo bongo na mokolo ya suka a raté bokonzi likolo amna yo mutu ezali na valeur makasi koleka même ba diamant koleka même mituka koleka même ba voyage koleka même succès okozwa succès omona lelo okufi bakekunda yo mais okeli fait tango okeli fait kuna okei ko souffrir mais succès ngo ba pesi okapona tanguke oke comme esclave ya diable kuna bakeko nyokola yo seko na seko e ozali sute ko mokolo moko boye bakoyokelo mawa mokolo moko boye bakobimisa yo bien zamba ko bakeno bimana no pema ezate mokolo nyonso passe na passe souffrance na souffrance toki malifelo nzamba rapesi ba avertissement même na bato ba théâtre donc faut vraiment ko lukanzambe ba msupe bokenda ka église na yebiango ba msupe bokenda ba église ba msuna kuta pe na ba église msuto zoke témoigner bato ba théâtre pe bazali faut ko bongo la motema parce que ce que ozo continue otali caméra bando bazola na biso aux alliés de ressusciter de la mort loba ba révélation ebele concernant bando ko mona na lifelo banso mona na lola otanga tanga ba komo ebele papa Isaac otali caméra bando bazola na biso papa Isaac JF Ifunge azali vrai mosali ya nzambe to azali vrai mosali na nzambe te o molimo itali sur en tout cas c'est alongona nzela Adam musala nzambe ya sota Adam musika na nzambe akomi musika na nzambe fo azongela nzambe omoni nzambe soki olongo na nzela na ye fo kozongela ye kosala ba repentance parce que nzambe aboyaka mutu te donc il faut atubela et ce que so azongeli ete so azongeli soki azongeli nzela nzambe te wana nde ba frère nzambe place eyaka donc JF il faut nya keneli felo soki abongoli motema te ou bien soki a changer te de porte wana eza ouvert pona ye. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci. Na binonyon sto bozo la na biso de partout. Bonzambe, na bonzambe lol ezo futa simana to yoro ba ke nzamba boye. To koye excusez wapi na manso zo sa la biso bien-aimés dans le Seigneur. Merci na binonyon sto ba soutenir biso là je vois les pasteurs fais amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, un flot Moukwaya Motema Bivence de Homo depuis Londres, na maman Gisèle Luke le Motema papa Emmanuel na Boston, les frères Papi Konge na l'homme de Simangol Nzama Lola Amono Esika Ozola na biso. Bonzambe na bonzambe Lola Yezof ta bien-aimé dans le Seigneur, Simana Toya Robaken Nzama Boto Kwawat bien-aimé, Tozawana pour toujours conserver Bino, Tozali au milieu du village bien-aimé, Zanande Kumura Beningan Noki bien-aimé, Yangonde Nafsali Nazai Atana Eder retourner mission te na la chemise naïe vraiment Noki a mémé les bisous message moko très important, témoignage moko fort, témoignage moko émouvant, témoignage moko en tout cas édifié bino ming ebele ko alobi atana mingi ya ko solola adali le ressuscité de la mort a sécu bien-aimé a koufi a sécu amoni makam bien-aimé dans le Seigneur ba révélation ngamoko et kamusinga vraiment makasi un témoignage fort il a ressuscité de la mort a ko révélé ba makam ebele y compris pe ba makam oyo amoni nande konabiso frère JF Ifunge bien-aimé dans le Seigneur, tous anaye, vous allez vraiment connecter, na comprendre frère, il faut na dénoncer mais
nayebi te au juste ndeko azwi ba révélation eza au juste toyami mosali na Nzambe prophète Isaac Mayele eloko nini amoni oyo abengeli biso noki bien-aimé et dans le Seigneur. Shalom l'homme de Dieu. Shalom. Bonne santé. Santé malade. Lulobana bandoro bazolanda. Oui, soyez bénis peuple de Dieu. Na banza tozana esengo mingi pona ko lobela makambo ya Nzambe. Parce que eza pe Nzambe te mutatindi bango po nini eza déjà destruction na destruction. D'autant que toza bana Nzambe photo landa penza au Bible lobby. Mais ce que le quand tout le monde qui na Bible ezate photo boyang. Ok, Papa Isaac Mayele, avant que tu côté dans Mozindo, il y a une émission dans Bissau Lelo, si Jésus belé, il y a Badim, il y a offrande, et belé, il y a l'église corps du Christ. Oloba qui a un message sur ne konabiso azo de galika na ba émission JF Ifonge o yazo telemela ba pasteur mingi azo telemela ba dim olobi que ozu message ni ozu pour naye parce que bandeko oloba ba message belé papa concernant ba Mobutu ba loi Mumakiadi ba Pepe Kale bandeko oloba ba message belé sur bango papa Isaac nayebite papa Isaac ozu message ni yo mutozali les ressusciter de la mort kufa au c'est quoi molimo nzamala qui sont sur ses frères JF Ifonge. Bon message au Seigneur a PC zali qu'il faut atika penza ko décourager batu na makambo etali badim topé ko telemela basali ya Nzambe parce que mon na ko telemela basali ya Nzambe à moins que oza la peine preuve au Nzambe atalisio kasi yazo ba ke Nzambe mutai ayebisi ko ke l'église te église ezali prier kananda kunomo ke l'église te ye azo ba ke Nzambe atalisio yo pe oyo suso bi ke Nzambe atalisio apesio message concernant au juste ces années. Bon problème e makasi ezali ke au moins likambo nyonso o ezake na kati ya Bible soki otali yango na Bible ezate faut otelemela yango pona nini parce que église ezali plan o Jésus Christ ye moko atikaki plan wana epai ya mosala Nzambe Pierre ayebisi Pierre ke yonde na tie wana po ete na pesi ofongola ya kofongola donc likolo na yo komona eza Pierre likolo nde na kotonga temple nanga nde ozomona ke Pierre bapesaki ye mosala wana mais Yesu nano ayete tangu kolo Yesu nano ayete tina ya kobimisa batu na ba église ezate parce que église Jésus Christ nde atikaki yango et église ezali mwasi ya libala ya Yesu Masia pe Yesu Masia akoya biso to bengami épouse du Christ de basi ya libala mobali ya libala kalate azoya siko tango exemple obiki na batu ba longo na église ba sambela na église te wana déjà ezali mabe Nzambe azo sepela penza na makambo wana te parce que modèle wana et réseau risqué que mutu akota déjà na kati ya lifelo parce que biloko wana vraiment Nzambe azana ngo kosate il faut ngeye mutazo mi bien ki adali un vrai chrétien a keneli felo te omoni problème ezozala na basali ya Nzambe ezana mutu moko te na kati ya mokili akokolo bakeno les vrais serviteurs o atikali na kati ya mokili awa ezanga ubie olobike les vrais prophètes o atikali ezanga ba prophète mususu bazali sute biloko wana Nzambe azotelemela yango Bible lobete nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie. Donc connaissance ya bonzambe Nzambe apesa kango mutu makambu nyonso te kansana soki Lucifer penza oya vanda na Nzambe tilelo ayebi penza grandeur ya Nzambe nyonso te parce que Satan oyebi ke Nzambe azana 7 niveaux ya puissance pe ya pouvoir mais Satan asuka na 3e niveau Nzambe bomba makambu mususu na basali ya Nzambe pe Nzambe apesi mutu na mutu grâce na ye mutu na mutu Nzambe apesi ye don na ye mais na problème ezali faut kondima pe basali mususu ke bazali ya koloba keno basali ya Nzambe mususu bazate za mabe parce que ata tango biso toloba kango awa toloba ke be église ya bien ezali be église ya mabe pe ezali siko fo bat bakangama na ba église wana ya bien mais ya koloba kete ata moko ya bien ezali susu te wana ezali mabe et kokoma lokola ndenge Elia lobake natikali kakanga moko vrai prophète ba batikali bazali sute alors que Nzambe ayebisi Elike koloba bongo te parce que na bombi 7000 personnes o bazali penza nan ba fukami deva balte nan ba adorer balte donc koloba te ko otikali kayo moko ba msusu pe bazali webili kambwana yangwana seda banda koloba loba mingi azo ganga na banza olandaka seda banda loba mingi na Kinshasa na Congo mosala Nzambe azali susu te kaka ngai moko mutu natikali awa tozomona ba preuve
ndenge nini ezali. C'est d'accord, aya kokufa non? Oui, aya kokufa. Ko parlo lingolo bana il faut pas kokufa ou comment? Te na lobi te ka kokufa za mutu. Tokoki ko désirer mutu akende kokufa. Alors pourquoi parce que exemple il y a c'est d'attendre que awa yebana yike abana ko tamula vraiment na robanga bon na yebite oyo mokili banaye koloba ke no abango tamona robanga nzambe te na ya nde nzamba yo kobeta yo kufa bongo na bikota kota na ye. Pourquoi penser exemple ça dit que il faut ngami benga vrai chrétien te tolobi te yepe ya kolanda nzela wana tozolo bana sens ke na tina oya mutu exemple yo lobi kete ndenga na zalia wa do na tikalinga ikakanga moko msali ya nzamba solo ba sali mususu baza ya solo te do ata msali mususu ya solo azatende tolobi ke biloko wana ezala kama be nzamba lingango te parce que nzamba bike na kati ya corps de Christ bamsu baza loboko bamsu baza msapi bamsu baza litoi bamsu baza pe papa Isaac tango benga kingo solo lobi ke ozaki message que il faut nge akeba na ba makamwazo sala sinon te arokene felo donc obazo la nabiso message yango ezande nini papa bon ba message wana nzambe azosenga fo okozongela liloba nzambe malam donc soki azongeli te frappe nzambe goya pona nini parce que omoni soki otelemeli makambo ezali na kati ya bible eza mabe makambo lokola ya dîme soki mutu atelemeli yango webi biso ndenge toza combien de fois to souffrir na makambo ya badîme to souffrir na sens nini soki na pesi dîme te naza na problème même mwasi nanga omona na alobike bozo yiba bandimi ba mbongo oh peut-être na ebite soki eza banani wana ya kokoloba mais na ndenge ezali nga pasteur faut pesa dîme na ye ye moko pendenga za wana faut pesa pe dîme na père spirituel na ye c'est le plan wana ndenge nzamba sali lango soko tali na Hébreux chapitre 7 verset 1 kitati na 4 okomona yango ke bible lobi tango Abraham autaki na bitumba babike bitumba ezaki makasi nzamba longisaki contre batmabe Abraham azwaki dîme akei kopesa epa ya Melkisedek oyo azalaki roi de paix donc azalaki mokonzi ya kimia azana image ya Jésus-Christ ye moko babi Abraham apesaki dîme na ye tango apesi dîme ezalaki pona kokumisa kombo ya nzambe nde babi ke biso pe lelo tozali kana ligne ya Abraham tozali bana ya Abraham comme toza bana ya Abraham do tolandaka exemple ya papa na biso po Abraham lokola azalaki moko o nzamba atiaki pona foi soki otali na kati ya Malachie chapitre 3 verset 10 à 12 nzamba lobi nini abike mettez-moi de la sorte à l'épreuve vous verrez si je n'ouvre pas les portes du ciel pour vous abike soki bokomona te na kofungola mapamboli na kofungola banzela pona bino bopesa badîme bopesa action de grâce na nzela nango ndenga nzambe na kopambola bino ngana nazana ba témoignage ebele na likambo etali badîme tant nzamba alakisaki ngai azotasinga na lola abike na lola bato mosusu bandako na bango ezotongama te mpona nini pamba te bapesaka dîme te bandako wana eza vide bandako eza na lola oui na bandako eza na lola preuve ezali na kati ya Jean chapitre 14 verset 1 tina 3 Jésus-Christ abike nakeye pa tata nakeye kobongisela bino bisika wana nazoke bongisa ezali po ete bino boya kovanda kuna do bisika wana nzamba abongisaka ndenge nini tant topesa badîme topesa action de grâce topesa prémisse nde tozobombisa babozwi na biso na bokonzi ya nzambe Matthieu 6 verset 19 à 20 parce que tolinga kopesa preuve na kati ya Bible tozokoinventer makambo mokili te babike bozwi na bino bobombisa ngo na likolo pamba te kuna na likolo esika nde nzambe azobombela bino awa na se bankusu baza bampese baza biloko ya destruction ezali oyo ekoko détruire biloko na bino mais soki bobombisi bozwi na bino na likolo bobombisi babozwi na bino na lola babike kuna nzambe akobatela yango nzambe amemanga alakisanga ndenge nini bandako eza bandako mosusu etongami na or bandako mosusu ezotongama na badiama bamosusu na chrysolite bamatière basardoine do bamatière ya midele na midele mpe ntango babandi kolakisanga babi omoni mboka oyo ngai nzambe nabongisi mboka oyo ya kitoko mpona basantu nyonso lola mboka kitoko apart lola na mokili oyo natikala komona lisusu te mboka oyo eza kitoko ndenge wana do eza pasi mpona bato nyonso bakozanga kokota na lola mutu oyo azopesa dîme te akokende lifelo
so mto apesa dim te akuyende lu c'est parce que azamu yibi nzamba bike muto nyonso azoboya ko pesa dim donc azoyiba ngai nzambe. Donc il faut nya keneli felo. Ce qui a bongoli motema te ou bien ce qui a changé te de porte wana eza ouvert pona ye. Azam sala nzambe fois luka nzambe na ndenga bien parce que ndé toza kati na mkiliao makambo ya kebele okomona yo azam sala nzambe tango zo sala nzambe mufumba moko boye yeliyo obande opekisa batunet makambo ya badim ezama be pona nini webi jour moko nazaki na Gabon na Libreville to sala émission na chaîne moko boye pendant que ça l'émission ils na ba serviteur de Dieu moko boye ba pekisaki bato ebele na ba église bo pesa ba dinte wana na bato kutu ba pesa ba dinte ba sepeli ba be en tout cas ba passer au peba yeko sunga biso to pesa le sous ba dinte parce que ndenge za boye dim balobi ezana tinate or bato ebele ba souffrir na Gabon bato mingi bazwa ki ba problème to sala ki ba service to sala ba séance ya kobonde la pona bato ba sala repentance ko lele pa nzambe parce que problème ya dim ezali problème ya mutute ezali problème ya nzambe tant nzambe a pesu exemple yo nde tolia kamanga ceux qui ozui mangolé tolia kana mkokolite ceux qui li ozui nani safu tolia kana mkokolite ceux qui ozui sous avocat tolia kana mkokolite ezali eloko moko ebombami wana elaksi nini donc ole oya likolo ya kati wana obombi pona nini parce que ça semence oya yo okobomba po ete ebima jour mosusu tozaki na retraite nazali na mwasi nanga tozo prier na butu jour yango tobosanaka kopesa dimi mais na butu wana mwana abela malade quand mwana abela malade bala moko madame nanga pe ayebaki teke na pesa dim te nzamba eko ebise ke mwasi no fois pe do yebise mbali na yo fois pesa dim omoni mwana zo attaque wana pour nini parce que pesa dim te siko na nyonso wana donc tozali na ba preuve o ezo l'accepter muto azo pesa dim te makam na ye kozala freiner makam na ye ekozala bloquer makam na ye ekobebisama tozali bana na nzambe photo landa o bible elobi parce que o wana lobi pour moni bat mingi babiote bolo bele mingi makamba badim na Nouveau Testament ezate hébreu otozotanga awa hébreu ezali na Nouveau Testament ezana na Ancien Testament ce que tangi na Hébreu chapitre 7 verset 1 à 3 babike Abraham a pesaki dim wana epaya Melchisedek petango apesaki yango ezali pona lokumu nzambe pe mutu moko yaki epaya kolo Yesu atuni ekolo Yesu sikona osala nini pona kota lola kolo Yesu abiete to sanzambe sala makambo nyonso onzamba bia bete nkolo nde nazawa na pesa kabadim na sunga kabatu na sala ka misala nyonso kolo Yesu abike nyonso na lobi eza malamu mais zwa pe bozina yo teka yango kabola yango na babola wana pe Yesu alexi lisusu likambo msusu yango zomona Bible lobi mon peuple est péri par manque de connaissances. Na Osée chapitre 4 verset 6. Do bana nzambe photo tanga Bible mingi. Mutu moko te alongola biso na makambo ezali ya nzambe. Combien de personnes bazo témoigner à cause ya badim? Na badimo bazo pesa nzamba zo salela ba makambo. Na badimo bazo pesa nzamba zo komi monisa. Lelo o biso o toza batu tobota biso tobotami na nzambe mala nzambe alaxi suma makambo na nzela ya papa edi na bala abandai ko lakisa mate azote biso to ba koko ya molimo azote ya makambo adim kuna biso na nzamba la ezaki eloko msusu kobosana mais dim kobosana te pona nini parce que dim ezali fondement oyo ezali pona bénédiction ya mutu moko na moko do ezali vraiment biloko moko biso bana na nzambe photo sala keba et puis kobima na église exemple web samtuki abima na église ezana tina moko te parce que kolo Yesu ayena nte siko ndenge nini bato babima na église à moins que église wana ezala keno ndenge tolobaka ba église ya bato ya mabe donc mutu abimi na église ya bato ya mabe asambeli nzambe alakisa ye a révélé comme ça église kazo ba kiba église na bino nyonso ezali bozo ba pasteur ya mabe baza kuna bozo escroquer bandimi bozo envoûter bango bon nzambe asunga ye parce que omoni ba église o bazo envoûter bato ezali toboite mais il y a bien peu ezali et si ka oyo faux prophète azali vrai prophète pe azali et si ka Jésus-Christ le vrai Dieu azali et si qu'on appelle antichrist azali parce que nzamba asala kama mibale ce qui tomoni lilala ya kopola il y a bien peu ezali do ezala ka ndenge wana tokolo ba teke ce qui na moni lilala ya kopola c'est que malala nyonso tout epola ou bien soki na moni mosala ya nzambe mo boye asali mabe ou bien alongwe na nzela ya nzambe do basala ya nzambe nyonso na mokili mobimba balongwe na nzela te
nzambe azali nzambe nzambe basungaka ete azali nzambe azali na tana ye oyo asala makambo azosala makambo étape par étape azoprépare bato parce que nzambe alobaki ata baserviteur mosusu ya mabe balongwe donc baserviteur mosusu bazalaki na nzela ya nzambe balongwe na nzela ya nzambe ngai nzambe nazosuscite génération ya sika mais génération wana yokasi bazala wapi bazalaka na kati ya baeglise te bakobima mpe na kati ya baeglise oyo toza na yango wana papa Isaac ozocontinue otali caméra bandeko bazolanda biso ozali de ressuscité de la mort oloba barévélation ebele concernant bandeko omona na lifelo bamiso omona na lola otangatanga bakomo ebele papa Isaac otali caméra bandeko bazolanda biso papa Isaac JF Ifunge azali vrai mosali ya nzambe to azali vrai mosali na nzambe te o molimo etali sur en tout cas c'est alongo na nzela donc adam mosala nzambe ya sota adam musika na nzambe akomi musika na nzambe fo azongela nzambe omoni nzambe soki olongo na nzela na ye fo kozongela ye kosala ba repentance parce que nzambe aboyaka mutu te donc il faut atobela et soki oso azongeli ye te soki azongi nzela soki azongeli nzela ya nzambe te wana nde bafrappe nzambe place eyaka biloko omoni kolongola biloko eza na kati ya bible kotia ba principe nzambe ayebisaki bana Israël abibino bozolongola ba message bozolongola ba biloko mibeko ya nzambe bozotia ba mibeko ya bato pona nini poete bato batosa sikoyo boluka nzambe asalela bino nini pona bino ba pharisien do yango ozomona ke nzambe aza na posa ke ye azonga na nzela na ye asalela ye na ndenge oyo esengeli parce que kobuka likambo ya dini webi ke eza destruction pona nini parce que nzambe abike na kati ya bible mutu moko te akokolongola babike oba akolongola ta eloko moko akozala na punition na miso ya nzambe donc tokokolongola te tokokobakisa te lokola nzambe alobi yango na Ancien Testament ezali na Nouveau Testament pe totangi yango na Hébreu 7 okomona yango ke fo bato basalela yango parce que ezali principe et puis tina bandoto biso tomonaka yango na ba vision dim mutu nyonso fo apesa même pasteur basala nzambe ndenge eza wana mosala nzambe nyonso fo azala na père spirituel na ye mosala nzambe esengeli azala na père spirituel parce que na nzela père spirituel yo kopesa dîme de dîme soki oza passer bapesi yo mpe dîme exemple mutu apesi yo dîme ya $50 yo mpe fo ozwa $5 na yo mpe opesi dîme donc neza nzela moko nzambe abongisa ndenge wana mpona nini pamba te ezali biloko nzambe abongisa po ete biso bana na ye toyebana koresir mokili eza mingi bato toza ebele me nzambe apesa biso mwana na ye moko yesu ye moko apesi ye kaka mpo akufela biso donc nzambe apesa soki otali même na Jean 3,16 babike car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nzamba pesa yango pe nzamba lingaka biso pe topesa parce que biso pe tanto opesa to lakisa foi babike kondima o ezanga misala eza kokufa eza bible mtelobi yango babi kondima nyonso o ezangi misala eza kokufa misala ezali ezali baction de grâce badim o bato bazopesa et puis tant bato bapesa ezaka te bandimba kopesa ezala pasteur azali na droit ya kopesa dime pa nzambe azali na droit ya kopesa baction de grâce pa nzambe eza ba principe au Seigneur apesi babi que nul n'est au-dessus de la loi moko te azali kolo ya mibeko parce que mibeko wana ezali mibeko ya nzambe comme nzamba apesi biso mibeko na ye yango ezosenga ke mutu na mutu fo ayeba kotosa yango mutu na mutu fo ayeba kolandela yango po soki olandela yango te obwakisi eza pasi mingi vraiment bana na nzambe tomikitseli pa nzambe toleli pa nzambe po ete nzambe asunga biso eloko moko mpe nalinga na lobe te tozali na ntango moko ya mabe yana bamessage mosusu Seigneur apesi ngai lelo alakisi ngai mpenza lumière moko ya makasi namoni mopepe moko ya makasi etango namoni mopepe wana nzambe atasi ngai na likolo namoni mpenza demo moko azalaki géant ya molai géant wana de ozomona loboko na eza plus de 200 mètres géant wana azopesa mpepe moko ya makasi siko ntango azopesa mpepe wana namoni bato mosusu batelemi pendake bato wana batelemi bamosusu meme bamatoyi ezopasuka bamosusu meme bazolo ezopasuka na mpepe wana ezalaki makasi mbala moko namoni nzambe ayebisi nga abi omoni mpepe wana tala kuna namoni na ngambo namoni bato ebele namoni bibembe natuni pourquoi bibembe ebele boye kolo abike bibembe wana ozomona omoni bato ndenge bakufi
pe batunde bazo continuer kokufa ezali na géant moko atelemi na kata Kinshasa awa pe géant wana na kombo ya Kinshasa géant wana siko na mona ki azali na iloko net banderole batie pe kombo ba komi Kinshasa donc géant wana kombo ne pe Kinshasa kaka na moni eka bongo nzamba bi bondela siko na moni to bondeli tant to bondeli na sima ko bondela wana ba bisinga ke bobelela siko makila na Yesu Masia et anéantir ba force na ye to bandi ko belela makila na Yesu tina ko mona mpepe wana ekati tant mpepe wana ekati na ko mona kimia e kokota nzamba eko bisinga ke faut bana nzambe to prier makasi prière Bible le prier sans cesse photo sambela na ozanga kolenga donc soki tosambeli nzambe akosunga biso soki tosambeli nzambe akokangola biso na babitumba nyonso toza na yango omoni mokili oyo ndenge tozali awa mingi bamipesi na via babar bavia ya botel mais soki otali na suka mbula awa bato ebele babimaka na baprince bato ebele wana bamisusu bazala bato ya solo te mosusu ezaka bato ya mabe nzambe alakisanga na révélation alakisinga ye abitala bato atalisinga bato ebele na mokili baotambola abiko kansateke bato nyonso ozomona baza bato bamisusu wana bazalaka bademo neime yo monika mutu namoni bamisusu batelemi mitu eza te bato batelemi mitu eza te bamisusu bazotambola kaka bandaki bazotambola naomona bato mosusu bazobaluka bazokoma banyoka bamisusu bazobaluka bazokoma bambwa bamisusu bazobaluka bazokoma neti banyama moko boye natoni kolo elakisi nini ayebisinga ke omoni bato wana omoni eza nde bato nyonso bazangi Yesu kati na vi na bango omoni muto nyonso azangi Yesu kati na vi na ye diable azana pouvoir likolo na ye bademo bazana pouvoir likolo na ye soki okufi kozanga Yesu Masia donc ozali penza instrument moko ya Satan bakosalela okokoma lokola jouer moko oyo diable akosalela yango wana ozomona mutu nyonso foko bongola motema tozali na temps moko mabe lelo envie kolula nde yango nde ezo détruire bana nzambe yango elongoli bana na nzambe na présence ya nzambe pona nini bana nzambe nyonso bakomika kolula mutu nyonso azoluka abima bien mutu nyonso azoluka abima na biloko mutu nyonso azoluka azala na boy mais nzambe ayeko yebisa ke biloko wana nyonso ozomona eza vanité de vanité omoni bato wana nde bakufi tala nde bato wana bakufi parmi bato wana bakufi nani akena biloko nani akena mbongo nani akena mituka nani akena bozwi mutu moko te de nzamba yebisinga ke faut repentance ezala de tozali awa toza na fin de l'année toleki déjà fin de l'année tokomi 2020 do eza année moko faut totambola na sanctification liboso ya nzambe totambola na sainteté totambola na purification soki tokosala bongo te ekozala mabe makasi parce que nzambe alakisa ngai ndenge nini bademo bazotravaille atalisa ngai église moko bato bazali koprier ange ya nzambe azwi ngai ameminga abandi kolakisa ngai mosala nzambe azote tango azote mbala moko na moni mutu moko azalaki wana mutu wana azalaki na besoin ya soutien ya bonzambe mais azalaki na païen wana tango amoni mosala nzambe akutana ye mosala nzambe ateye abongoli motema mosala nzambe wana ayebaki koyamba biso wana kana kati ya vision ayambi biso tango ayambi biso mbala moko amembi biso tina ndako nzoka azalaki na ba problème moko ebanda kosengete fale lingomba ya nzambe etombwama fale lingomba ya nzambe ekende liboso mbala moko nzambe aye kofongola nzela na nzela ya mutu wana oyo ayambaki mutu wana nde asepelaki pe apambolaki ye nsima nango baye kolakisa ngai ange abike yaka sikoyo na kolakisa bandimi wana asimbi ngai na loboko tokoti na ndako moko tant tokoti na ndako wana tokoti bien natala mutu pambala moko abaluki akomi mbwa natali koto na mutu mbwa koto na makolo ka mutu natumi pourquoi siko mutu akomi boye bayebisinga ke te ye wana aza na molimo ya mbwa c'est-à-dire que azali mutu ndenge aza wana vi na ye molimo ya mbwa donc mbwa nde mutu azokamba vi na ye yango moni na mutu aza mbwa nde molimo ya implicité bato ebele bamipesi na molimo ya implicité combien de personnes kokuta na babar lelo babar ezorenie babar ebele ezorenie bato bazokendeka na babar omona mutu asalaki ndumba mwasi moko aza na basi na bamibali 4 mwasi moko aza na mibali 5 mobali moko aza na basi 6 biloko wana nyonso tu kolo bike ezali destruction bato ya boyingai nzambe na kodétruire bango yebisa bango ke lifelo ezali oyo nyonso aza na vie wana fo alongo aye kolakisa ngai so mutu mosusu amemi ngai ntango ange akotisinga na ndako natala mutu wana abaluki mutu wana abongwani koto na mutu akomi nyoka abisinga ke nyoko wana ezali molimo ya mabe molimo ya songi molimo ya bilobela
molimo moko ya lokuta nde yango wana esprit ya serpent oyo ekangi mutu wana abe moni ba esprit oyo ya nde ekanga bato so mutu wana akangami deja ndenge wana esili toke place mususu tokoti na ndako ange azo continuer ka komema ngai azo mema ngai natali ndako wana mutu wana oyo azali na ndako abongwani na mtu akomi ngulu natuni pourquoi mtu akomi ngulu ayebisina ke mtu wana omoni akomi ngulu ye aboyaki na ye kosala repentance ya bien alobi kake non natiki mabe nazosalela nzambe nazolanda nzambe mais nsima nango azongeli ne mabe omona ayoki mateya ntango ayoki mateya azwi décision soki azongi na ndako azongeli mabe ayebisina ke wana nde azaki ya kokambama na molimo ya ngulu abi ye azokambama na molimo ya ngulu wana soki ekoteli mutu do mutu wana akozala kaka via potopoto mikolo nyonso via potopoto do ere moko akosala azongeli neti nzambe ere moko azongeli makambo na ye do soki oza na kati ya makambo ya ndenge wana bien aimé zwa décision ya solo po ete yesu wana abikisa yo mpe asunga yo alakisi ngai lisusu demo moko mutu abongwani akomi na eloko ya paon natala eloko wana ya paon ya munene makasi natuni pourquoi eloko wana ekomi boye ayebisi te o wana molimo wana ebanda kokamba ye eza molimo ya paon loko molimo ya paon ekangi ye yango omoni ke azaka na problème na bisiko molimo ya paon wana eza nini abi molimo ya paon ezali molimo ya oyo ekotaka mutu po ete mutu azala orgueilleux po ete mutu azala na audace po ete mutu azala na lolendo abike na kati ya semence ya nzambe orgueil ezalaka te nzambe alingaka orgueil te nzambe abiete Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles nzambe azalaka na besoin tomikitisa tozwaka place ya nzambe te toyebake biso bato ata omati na yo ata oketi niveau nini oza kaka mutu kotikala kaka mutu achanzaka te eza nzambe nzambe azali rabi mais biso bato berer eyaka ba problème eyaka mais tous les jours faut kaka ko continuer ko senga kaboli c'est pas nzambe parce que moni Jésus Christ ayaki na se awa pona ko sunga biso ayaki pona ko salisa biso mais amemela ki biso makamba direte te amemela ki biso makamba makasi te ali kaka soki mutu amikitisi a reconnaître mabena ye aleli liboso nzambe atubeli mabena ye mutu wana nzambe akolimbisa ye pe nzambe akoyokela ye mawa. Combien de personnes tozali awa bamsu tozali awa yo ebi bamsusu na ba fête okendaki wapi bamsusu na ba fête otikaki mobile na yo muso otiki mobile na yo muso otiki mwasi na yo oke kolala côté mususu osali 2 jours 3 jours sima 3 jours ozongi or fête ngo pezali na ngoka mukolo moko tala satan ndenge nini akangi bato na bisaki bino mikoleleki ndenge nini nzambe alakisaki nga na côté échanger ndenge diable akangi bato parce que na kata kishasa bezana ba site mususu o diable atia ba site wana akanga bato a bloquer bato na kata ba site wana ndenzamba ayebisa ke bobondele tanto bondeli na moni bato mususu bazaki kokangama kolo yesu ayebisa ke mwana nanga na prier bosali bato mususu wana bakangolami bato mususu baza libéré mais bo continuer kaka pour être bato bazala libéré parce que mutu po azala libéré tango azoka message ye moko mutu faut azala vraiment na conscience azo conscience azonga na bomoto ya koyebete nazali mutu un jour na koleka un jour na kokufa li fait les ali lola pe ezali po bilo mi baleza wana lo les ali fait les ali na kata li fait les ali bisika mususu au diable abongse eza forme ya ba acide tango ozo kota kuna donc ozo zika na niveau moko makasi ozo kata na bitene mais okufi pete biloko ndengo wana esala nga passe mingi tana zomona bato bazokende kukufa bazokende lifelo mais bato mingi bazomona ngo que c'est normal lifelo ezalaka te ndenge nani abanda koloba pape oyo aza sur place alobaki yango o lifelo ezalaka te lola pe ezalaka te lifelo ezalaka te lifelo ezali bible elobi yango bien soki otali na kate ya bible na Luc 16:19 à 23 komona yango ces jours de mort ezali lieu de tourment ezali bisika passe aux souffrances ezali tout le temps ezali homme riche akendaki na souffrance ya ces jours de mort kuna kolela asengi Lazare apese biloko asunga ye apese mai babiki maito peso mai ezate maito peso atelo komoko ezate parce que na mkilo zaki kolia bien ozaki komela bien ozo sepela mais Lazare azalaki ko souffrir na mkilo donc yo nyokoma kaka isiko ozali nyokoma kaka ndengo ozali donc toza bana na nzambe faut toyeba ka biloko wana faut kotanga ka bible mingi
Et là, quand on s'entend, il faut vérifier la Bible. Pour la que ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible, mais je te le montre expressement en fait que tu en parles au monde avec insistance. Donc, tu as insister pour te bisognon, to limoité, to kende na moto wanate, to keba parce que